ndesika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Hallelujah. Mitema ya bato mitema ebikite. Hallelujah. Ikisana numitema ikisana numitema ya bato ikisha mitema ya bato ambate miteme bikite ikisana numitema ya ba Kristo ikisha mitema ba yenge bene ikisana numitema ya bato na yo pambate miteme bikite. Allo nga pesa kiko asali ko asili suko bien ikomi suko pesa ngambongo na ngai aho pesa ngambongo na ngai siko kombo ya nini otoyeba biso baleki na soki so ya mabeto futi mama ayako pepa nyi pa na biso ezeki na réseau nga pesa kiko wana ya ndi na monyo pe ekokanga na loba na yo kopesa ni kokota na dizana nga na kanda mbongo na kanda mbongo yo kananu yaya ba pesa $100 voilà pesa nga $30 webi ke vena bino nga na déplacer ki webi ka simbongo na obenge na téléphone buto ya makate yango ya abimisi ya bebe tala nga na pesa na boye bisaye ba blague te na mbongo nga na sala ba chena mama $30 mama ko minimiser autant le bateau no minimiser ba mbongo mukete yo pas problématique on problématique ya on ya oh yo mobali ko le bebe ba kato singa le mo Joanie bonne moi moitié. Ya so de biso ya buikeba ngana bo bina ko ngaso ngana na gato opena gibina pesi mbono pina kanyi bende one moi moitié na juillet nyeti ko ngaya ko na ta vitrine ya bui ya munyo mimbo mbongo ekipate yo zabilobele ozabilobela ya keba olimbo yagi awa ya mbongo mseza mbongo nye toyokati ya bino limbo nye toyokati ya gina solanie matuba limbo matuba Ni oui kozoza bilobi na makasi biki na omo bae mbongo o ya dia tuko pepa o mais asungi biso na ndako ya moni mbongo na afipe ndambo atindeli papa uta voyage ya siko lelo ko seka ya mbongo na pe ko na do regretter pena ko na lie na ngango na lie pe mbongo na pe bien mais lui sala mo bilo lamba ki eza bilo te po bilo na nyanga prise recrise et ça ngelo te même mbongo ya ki bilo la même so wani mo famille ba la keli yagi ah c'est là yo ba la keli yagi okomika nani te mani balakeli ete balena beote moni mbonga wese zalaka bongo mbongo to pepe longo ngaza victime makambo ana omeni ndoba abando pepa pe wese siko yene ebita pepe ya deto ni pondo babando pepe coup direct siko mwa mbanja monya nde baba luba siko wese mluba ba pepa taba baleno tu bebe mujibu matamba do ba fufu makati siko pepa siko wese ba lube zande munya ba kongote omunya ba kongo so pepi mo ba loso mo ba bilo mo bweka mike me ba luba siko pesa ngakele kete eboya bangala ya banga ko mo wese banga mote banga za mo be po banga to ba ya mi ba misaka omona ka to pepi mai na mai mo ba swai ba te peso pepi mo ka ento ba swai après pa ba luba po makemba Tuma, moi je n'ai pas lu, pas ma carte. Et ça, après. Moi, j'ai espérance, on a un double paper. Cécile, on sent ça. Je compte double paper, moi je suis sur le haut. Même si il était mon balade qui coule. Mais c'est moi, il y a un cabine, il y a un double zoom, on va na terrasse, bien un double. De ba où paper, ben toi paper ya balouba, aïe tu vas na terrasse. Tu bien vite, tu lis à boy. Tu dis évidemment de ba tu kana kati kwa na kati évidemment. Na meli na osipote kana ndimo sende ba pipi na
Na meli, tu n'as pas na meilleur tu te mets siqué tout à vrai tu te boire bah tu te mets siqué ma femme tu vas juste faire la carne na pas te lever ya boutique ngako on sent ça na opekisa yo tu comme nous tu vas non pécho non pécho on va dire au cas non pécho ben on va dire tout ça bon ben ma babani non les gars ils font ça ba ni mais solo kaka mais tu peux pas ya di mami yo ko ya comme na niveau pas ni et il faut bien qu'on la salité penza il n'a pas de commercial il n'a pas de carte yo za mayelo za mkizengi oh ma bon so bin c'est comme ça il n'a pas de commercial il n'a que des cartes on l'a pas il n'a qu'à le quelque ça on l'a pas à tout le cas ambali motema ya moto sinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe. Oh. Allô? Darling. Allô? Koni? Nini esi la kate? Nini o balindi sakate? Courage bwe muteno wapi? S'il te plaît, courage bwe na ndeni. Ibande ndeni no langwe. Na kumi sinzamile to kota ni omoni ngaka na nzela, ça fait combien de c'est ça le problème. Engano to sala soutien. Et s'il te plaît, ne me touche pas. Respectez-moi si Moutou. Non mais. Respectez-moi si Moutou. Koya aussi mal à l'oingete parce que les mirons des oreilles, les mirons des yeux. Moi c'est même. Na comment moi c'est Moutou. Darling. OK? Koya la ngana ba loyenge ngoye la ngana. Oh non, yebi que ça yogi. Mon ex na bongo ndeni. Est-ce que tu as besoin ex non? Oh non, moi je te connais, tu es mon ex. Tu es mon âme sœur. Koya ko simana loyenge toi na balabala. Oh, n'importe quoi. Darling, on a coûté na. Otambola n'importe luka luka ngana banza so kuta nze ko simanga te ko papa. Regarde, bah toi ça vaut pas la peine. Respecte-toi. Darling. Komisa Nzambe que tu coûtes une sous. Ngana komisa Nzambe. Exactement. Mais na moni on Nzamba module ngana journal lelo. Po comment collection yo na nzela nga. O changer te. Comment collection no gi na sanza yo. C'est vrai. Oza ni moto ni malili. Oza le quoi monzimi à la Odyssée. Papa na sanza yo. Obosani yo sanza ngate. O changer te. Et na changer pour comment nani. Boniko gi n'importe quoi. Que quand on a coûté na yo ils apprennent en balasuka te. Je te jure. N'importe quoi.
Eh, natika mobali nanga pona linga nani. C'est nzambe fo bande ya mokili. Ozobetela ngatanga po. Et puis nzambe so bande mokili, gi no linga sute na elongenge mona na oya yo. Sia. Ah, gi no yo bambosa ki. Na bambosa ko seta ma cheche. Ko pesa nga lukulo enge te kula nzombo. Oyo ko tulondeza la, olanda nga ka. Nikamina ngo tato. Tala gi, na olobe ma betu ko simba ngai boni boy. Na ndimina ko somba ko. No yo ko kele makasi. Merci. Na okete so na telemi. Tala keba na yo omwende naza boy, naza mwasi ya mutu. Bakamada mbali na bakoleka aba moni ngana bokasote ngana to sa lipate na nzango. Na yebisi yo na respecta mbali na banga mbali na makasi. Na yebisi yo mobali na tema linganga na banga kayo. Oyebi nyonso yango. Na temps yeba on temps passé. Tant personne va rappeler à ta antiquité. Ah, les popolaires pour le vika. Si je vous dis mes enfants, il est de témoignage. Waouh, je te dis, Nazi, tu as un cadeau, ça aussi c'est un cadeau. Waouh, ça c'est pour les garçons. Non, c'est pour les femmes. Ça c'est pour toi. Merci maman. Je t'aime maman. Ça c'est pour les garçons. Ça j'ai acheté pour toi. On a eu les sous carango pour oh maman. Merci voilà. Merci pour le cadeau, bisous. Je t'aime maman, merci. Regarde-moi. Mambweni. Waouh, c'est joli maman, merci. Les restes ici, c'est pour moi. Vous pouvez dire beaucoup maman. Eh, les amis, on a tout une chaînette. Zamba sali grâce makasi banda na kenda na lalité donc je vais un peu me reposer. Bolambi nini? Il se passe à l'hôpital qui vient. Bien posé. C'est bien passé? Très bien. La prière, je pense que Bobo Sani. Chaque jour. Félicitations avec elle. Hein? Vraiment, ça m'a cassé la prière. À propos comme intercesseuse, non? Non, musala nzambe soki babengi te kowelela ngomba te. Zela pela nzambe. Loka biso to bengama. Nzambe benganga. Yango naza lelo, yango pe bino bozabo. So nzambe benga inga te, boyebi histoire. Voilà. Musala nzambe bakima la ngomba te. Donc pour la boutique qui malamu, c'est un plaisir pour moi parce que je prie avec vous chaque jour. Je pense que Nzambe a la contrôle. Maintenant, je vais me reposer parce qu'on a l'alité pendant 2 jours. Beaucoup de prières, donc on s'en la donne. Alors, tu ne vas pas manger à servir aussi? C'est mieux, non, je vais manger, mais là, pas tout cela, Oh! Donc, on met les distractions. Seigneur, chérie, non, mais la terre. On peut coûter un billet pour dire aucun de bonheur, on n'a pas qu'à sur la zone. On n'a exagéré, hein? C'est déjà bon, non? On a exagéré. Mais quoi? Tu sors beaucoup ces derniers temps. Petit à petit, tu deviens différent. Écoute. Palata, ta présence contribue aussi dans ma vie. Mais je sais. J'aimerais pas que tu changes. Tu dois rester au Yosa. Je suis là. Ozo Bimaming, tu rentres tard. C'est pas bon, chérie. Oh mon Dieu. Je ne veux pas te décourager ou soit là choqué. S'exprimer par rapport au déranger. Tu sais, nous on a vu sur Oaza côté Mboka, on a Ayaki Boipo, a obéi la Lingundu. Il s'est pas opéré. Lingundu, c'est quoi? Oui, Azobi la Lingundu, il va opérer. Je ne connais pas Lingundu. Attends, je vais t'expliquer. On est en maman, Aza tellement yémo, Aza no kuka moko to tskainaye.
mama siko ye moko akende azonga yango ezosenga e moko nga nake kuna mama so azongi ndako abongami alambi asali boye apa ye aremplace nga nazongi bebe. Est-ce que tu m'as parlé de ça? Est-ce que toi tu m'avais parlé de ça? makambo so ya koexplike yo Yo msengo zoki. Obsengo ok. Chaque jour aux obima. Mais chérie, rappelle-moi parce que... non, je te rappelle pas. Hier, si vous avez évité. Tellement... Je te jure, les lots, ok, la camarade n'a pas moi ça nyongo na nga zo ngako futa ngati. Nebi so na lobby na téléphone na gang na téléphone et puis place on a ebele ki aza suku na ta changer adresse. Ndena bona komi ko kende ka bi kende na ko kuta na nzela na arrêt de bus. Tu parles de quoi? Tu m'exiges que dans un retard, ma bouteille retard comme il y a camarade au kuta na nzela. Mais chérie. Yo moko maman, lingundu. Hier tu m'as parlé d'autres histoires. Je suis ta femme, comprenez-moi. Non, arrête ça. Mais tu dois partager avec moi ton homme. Pour ça, ma dépense c'est bien l'on a évité. Ça va pas. Vous avez pas de mots, vous avez tellement malade. Je sais, tu travailles pour moi. Tu fais tout pour moi. Mais non, l'ingate comme manette, c'est comme une obligation moko boye. On dit na kangyo singa. Vous obligez à comme on bunanga. On va faire ça. Tu vas partir. OK? Comment? Ok, d'accord chérie, mon amour. On est la ligne quand tu me permets. Tu me permets de faire tout. Tu rentres à quelle heure? Chérie, non, ça là, 5 heures du temps. 5 heures du temps avec les embouteillages. Les embouteillages, ça va prendre 2 heures du temps, peut-être à 23 heures, peut-être à 22h30. Je serai ici. Parce que les embouteillages, tu sais très bien, non? Donc, prends bien soin de toi. Tu vas partir, moi je ne sors pas. Je vais en profiter pour faire la lecture de mes livres, puis revoir un peu mes dossiers. Ok, d'accord. Je vais te faire une très bonne surprise. C'est vrai, chérie. Non, pas surprise. Non, là, c'est non, yo craqué. Ça va. Chérie, kusango te pa. Fais attention. Kusango te kolamba te bebo bo mangai. Obo manga ne mosi. OK? Moi aussi je t'aime tellement que non non chérie. Oui, d'accord chérie, prends bien soin de toi. Collection mon waté hein, chérie. Je t'aime. Oh! motema ya moto sinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema. Pardon, s'il te plaît. Na pas problème. Téléphone na ngana eza sim ko eza ba numéro ya bato nga ba basunganga. Téléphone wapi on téléphone on tout na. Téléphone ya ngolo na sebo ya ka atikela na pesa ka $20. Ndiye ngwe bungi. Téléphone okingo matika yayo. Oui. Busu téléphone ko ke téléphone fi. Non, yiba téléphone, moi je no yiba téléphone. Non ça. Et ma ay côté ma côté na imani. Côté ma côté. Ah téléphone non ya buiko. Ah. Ngai contrôler ngai. Ah, ya butika ba fantine. Tika ba fantine. Téléphone boye. O duka na emso boye. Duka tena mtu na baki ya boye. Lelo molimo sanyo. Exactement. Yaki bayibi na téléphone. Non, miyibe. Na ndako moyibe ezaka te. Basali nga manjaka na zena téléphone na ngai. Moi na vernier ke. Est-ce moi vernier to ko ba téléphone jamais. Téléphone na oyo tekela ngai. C'est vrai. Oui, moi la vernier te nga na vendre ba téléphone ana ta.
Déjà qu'elle est là, quand elle est marquée. On s'en va vers l'idée, oui, il y a et puis pour bien elle s'est créée c'est pas na bungusité na zaki moi vers nitinga na poti na pesi bo moi vers na yiba te muto yiba apende aya c'est gros à quoi c'est que moi na si bakangi na cité ah ya gisi na yo sanga non te ngana na kana no téléphone ba numéro c'est très important mais voilà muto la eloko so la signe et kota nini telinga ite neza boye balongola de sim et bima na baza miyibi ngalinga ba vantite et sonné Yaka. Il téléphone à Alibaba. Il téléphone ils ont sonné pas na. Ah il y a des téléphones nanga vraiment il y a comme na niveau moyibi na niveau yo ya ya. Na ngeke tona sima na epina ya. Mama il faut que kamutu ka bloko. Bloko be ya bote téléphone elongo nini ko na nini ko ya niveau moyibi bonga na leki no so zangi senga ngai. Ya na niveau boyo oyiba téléphone. Et puis ça na passi. On peut ça na passi ya. Kolo téléphone à simple ngai na pia kani la tekila kiyo to ayi na besoin na ngo na ngana téléphone de nani ouais kabisa mono eza ouais l'équipe ça téléphone c'est quoi bled ça téléphone tu sais ça va bled on a tu as grand frère na changer mon couleur était côté c'était quel yo binselom ça me ya dit après na simi téléphone yo mo fa no téléphone ça téléphone ça no téléphone ça téléphone on peut s'en ba betonina tu téléphone sunganga numéro aussi et moto vivre à Nathalie Kalaba na mobile ne pepe mandafu na Belgique benga awa ba so yo ngai ba téléphone pour na vivre de ça va na papa maman moko on tu na li ba téléphone na yo go mo dire nga o lokanga o kanga Bonico, yo moni muto yi batenga na petaka entre fa na petaka na biso abenga pasati bembo pasati abengi abina ke pa mambo mbola patene na ko elo mwa mke ki la niveau ya kitoko te mi respecter pesa pour na ntoto na kilo muto mono za 4 na banque mozo yiba ngata na baby sa vie na ya ngai o tekela nga téléphone mais ya yo te nga pesa ko ngo na biso te bilo ba ngaliba makabino ngana yiba ona chansu ana na yiba na chansu pourquoi etationi na chapeso ni oh mama be le téléphone baby sa baby so le compte opérer yo em so yiba bono kena ngo na biso mo so ton point je connais bien téléphone bimini ko so se charger on nga le téléphone on sanga ni nango c'est charger mais ça ko sabe ko ko ba tukuna so ba bengo ke ko pepe on kana charger no libé téléphone bimini bote ko ta na charger il va mettre téléphone na le linge ça c'est là ba famille ya nini na yo ba poko na moyibi ti ba poko na ndokite na ebisio so ko bandi boy et la bien que ko poko na lebite na sens que na bibisi fufu to ko ya ka ngo na ngai mais on yo bani moyibi tika ki ko na moyibi ya téléphone na ngo na mbongo na na pesa ki yo na mi téléphone na leta ozana ba ko kango za mo kangana a moyibi otuna na lambi na lambo ene ko luka mtani oteka pozo mbongo to lia ndio mmesa ko pesa tuma mbongo yoto pepa ni pe skokanga mobala ba mikolo o bloqué te o pepite mikolo même ça ça ngapi domingo asala ngo boko ko pele na mino pena domingo boko mo coup direct, qu'est-ce que ça veut dire? Avant j'étais moi là, en termes de cantine mon boy, cantine mon tout mon moi tout ça la route allez côté de cantine tout ça mika mazi tout ça mika nani assis côté de et soit ça mine du pain et soit ça pas on a ça on peut ça va mayo ana on va faire des voix on toka toka ba mai nsu ezate to ka ba mai oh mais c'est des fois o mais on va kika bikolo nyonso loko za on osala na to ka mai na zongi kulia et pas bien eso bani ko toka mai ndo zongi kulia so to ki to lia o yibu lia na mbona ngati oyibi enajo yo kaka mpasi loko evimbi misayamo oh j'aime to jema mboni yo ngaka masekilo kwa yo na mona j'aime ya porosita pose wana be salade salade de la crise salade nga na vina na ko jwa kombo Ibrahim ya Ibrahim te nazaki ko bikaka na kisi ya mama Betty Fabela okomona ye kuna na nini aza kuna na roho mama Betty Fabela atindi kisi
na merisika omoni awa jo vimba kawa eza malamu te kasi ngana na kubenga son excellence apo Mangala de Durban ayebisa mama Chantal Mangala atindilu bakisi ya komera ya zana Iran na mboka di Congo pa zana Iran. Bonjour papa, Buni. Au côté de na mulher. Pesa papa kisikise. Papa mbongo libala no bisa bitumbao. Na mama na bino to potana. Bongo tene. Aye. Ya bana Fanda. Ja passe. Buni. Oui, ça va. Papa. Tu es triste, tu es timide. Tu parles pas. Tu parles pas pourquoi? Donc, il est comme un lion. Pardon? Non, ça va. Il est comme un lion. Cheval? Il est pipèse. C'est un cheval qui mange les gens. Papa, soyez les bienvenus. Tout est bien nga. Namoni ulikuwa sana makambo ngorubani. Bah, naza na makambo te papa. Écoutez biso. Naza mwana bino. Nazwa darling na maboko na bino. Même dans le au bureau là-bas, j'arrive plus à travailler. Donc mon salaire est comme une kilo. Deux fois j'écris des bêtises dans des dossiers très importants. Et je me retrouve plus. Je n'ai plus cet esprit de créativité par rapport à choc et je me suis posé tant de questions pour savoir finalement qu'est-ce que je fais à ma femme. Nassali Nini. Et pourquoi il réagit ainsi? Nassali Nini, papa. Je vous en supplie. Bogangela était là pour ça silicaté. Ce qui a siliki dans la qui m'était. Tu me sens à tout le monde mais ça mon côté. Tout le monde soumet ça mon côté. Sur la ligne darling. Excusez-moi, ils ont m'a respecté. Toko là, dans ce cas des heures dans la salon. Atiki yana mbeto. Atiki ngana mbeto, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce que je fais? Là c'est Nini. Bah, papa merci. Tuyokio. Oja mutubara biso en espèce. Tukoki ku négliger makamno yote. Dali ngaza mwana pana biso. Oyo nyonso tukulubani akuyuka. Pesa biso ta kende na yuzana na kimia biso moko tukuluke tosola. Tata na ngai Adamu makambo mosusu ezalaka ndenge nini okomona mosa juka meka mobali mosusu ezalaka okomona mosa josa mabete ya kasalubina ata nano mobali na ngai to mpe alazisaka ndenge nini nkanda na ye eza ndenge nini ajoluka sika akumba yo ameka mpo bolingo ezalaka grâce bolingo eza grâce oyo babenga école mwaka ajoluka ayekola moninga mpe ajoluka ayekola moninga sika soka boyebani na grâce boyebani oyo ayebi moninga wana nde omoni bovandi libala lokola bariske de calva na Mariane Ndombazi ojo mona ezalaka bongo sika oyo yo lokolo oyebisi biso toza baboti na toza baboti ya dalingi tukosala sika nini etingela baboti tobengi ye tovandisi ye yo akendaka wapi ti vers 3h ka sec yo jongaka ngonga wana 1h mpo na nini mona bato mpo mibali mingi baza be lokola nkongoli ya boka akolala te aluka aleka wapi gidon natia frère wapi kasi yo mobali ojo jongaka ndako olali ye mosa jonga mpona kobeta kaya pati ebongi te awa tozana mpoto te mpo mpoto mosa asalaka oyo alingi moso ya bizaini mabe asalaka oyo alingi mpo moso ya bizaini malamu oyo alanda mateya atobongisa meya asalaka makambo ya malamu mpe ya loziki merci yo kende tokosola na ye biso tozala mabote ya mpampamba te ngai nazala monga tata azala mokongo kasi tozala na loziki adui célibataire olukaki célibataire mpo obalaki mobali oyo azalaki na mosi ozalaki deuxième étoile oboyi kuna likambo te odui mobali oyo olingi azala mopake na sase baliaka ye na kwanga te na fufu ya moindo te na fufu ya pembe ya bakongo to mpe na makemba yo likambo nini olingi kotambolaka tokotuna ye motuna wana mpo nayebi te to mpe basi balingaka nini o mama Adamu azala mobali boyebi te azala homme grand homme
Kwa niveau akumishira na makambo zo ba papa des choses différentes. Mais pour mi tungchete tokosola na ye tata nanga yo mela maya lo. Tika biso to faire yo justice. Mela maya lo biongo. Ko bana bato tempo e ko sa esandi moto mosusa ko lukati ya commentaire. Il y a pas de problème. Mais ko luka bino de vos papa. Merci. Tant bon solo là. Ndé la musula sima bino yeba de quoi il s'agit. Merci. De quoi il s'agit ma tata nanga. OK. Qui me lo mon en tout cas. De ce qui avec beaucoup de Jackson Mouya, aigle blanc. Na coxon mongo. Nzambi na ngai. Mo se do mo se libabe. Mo se do mo se libabe. Na ngia yo ka te mo igi. Mono ko fa bani mono bale se mutapina babe to azazo kambe da ba gingombe. Keke ko mo se sara ko so. Yo bale se mutapina yo bale se mutapina biladi. E suka suka zo kama fa ba lo bata bongo. Darling yo penza. Anyokuli yana nga. Yana nga koti prison. Bakangi ye na parquet, yana nga komi par terre, yana nga komi ko yiba. Ah, yagi! Ka bosa ni ko yiba ka pa mapte. Apepi tuna wese banya pena. Ah, dangi yana nga komo pepe na wese. Yana nga komo yiba. Yana nga komo pepe. No zone eza mama kamfo ka pena. Yagi zongi eli. Ah, tu vina. Ay, mi ko ka emotion te asima. Tu vina mcho. Mocho mungu atembetu. Mana kukaba kama mwasete yoka ngapenzi tunapange. Makana babuto. Tata na yo aka yo makambo mukubwa na yo kasi kwa yo jo lukaka okende na ye bolingi timba. Ako muta makanise bele mama. Makambo mobala ko sala mwasi ezo kokosala musuti. Ako mika muta bituba aloba wa lela wa mama mbala lela rate. Eza nini ngo mama? Akatata ya ako makamsu umani makamsu secret nda kwa libala mama. Yondo zana papa asala oboyi. Ma vioke papa mama. Amoko kutoka nsanga na sala assemblée kwa na ebite. Yo papa la so bambanda ti. Papa era lokoti na mbanda kana wenza ya isa soki nini okuna. Wenzi sekli. Papa lingaka yo na kamera no bote kambisi ko bunda nyonso bambisi kutezo panzana. Bolongo na boye makoti poko. Na makoti poko papa lingi mwasi mwa zote kama kemba. Tokenda kana no to buti loranga. Loranga toke ngombe. Ngombe tokiti lokole boro kolela.
te na wenze wana na makoti poko na makoti poko yo kasinga na ebite te to ke ngamba bwaza vi mama ndoteka makemba tala likemba boye likembo azaka likemba boye loboko boye lokolo boye lokolo monene bowele na papati kasi yo kangai yo ko kende kuna tempo ngai makamba yo banda ko ke ko tuba pa bato onda ko loba sekra papa na lobaka amoni na lobaka mpa na bato bon soko mpase eleki yo okobomba likambo te okobimisa amoni sekera ya ndako ebomba makana ndako kasi soko moni basi lokwa bazani ne bolu abimisi makambo wana telekoli ye mpoza mosa za moto asekere mobali pa bomba ka sekere ya yo kotia nano mona ko moraite ezani gai na ngina tu na yo adama ko mobali mabe akomi mbali mabe pa ko biloba loba mama nga alingi ye alingi balingi moto soko bongwani akoma kaboy oh mama Adamo c'est l'homme c'est vrai l'homme otiba mpema je t'aime à la folie yot obe awa musika te mobalo yo kraka mpesika yo kenda ka 23h minuit embouteillage te mama embouteillage yango yo utaka wapi mama yo ebisonga embouteillage te tengai na joto na boy te na ebite kisasolo lizita na katikati ya nzela yo oleka wapi moto kuto ezwa nzela ko devie te mituka kangi lizita mama tika mpona nini basi bolingaka balinga bino te bango mibali to bazonga ba 1h ba minuit biso basi tolobaka likambo te mobala za mobali mona na ngai napesaka yo toli mama yo mosi okolinga te okokana na mobali atelemi yo po otelemi olobi te ngai mpe naza mosi naza mpe mbinga balingaka ngai mpe batika kolove ngai te matoi na ngai ekufa te mpo balobaka te kokola mosi ebandaka na matoi mpo ajo oyoka lisusu bazeteme te kasi yo lokolo jo oyoka zeteme omoni lokola te yo ndo olutindelo yo ndo oleki bamama olivilembe yo ndo oleki basi nyonso ya kitoko ya mokili oyo basate ya mida mama te adamu aza mobali malamu tala ofandaka na ye mobali ya matama wana ya libumuloko avie ndwakulu oyo ofandaka na ye apisaka mbongo boni kasi mona mobali oyo alandi maloba na ngai na maviokel mama koloba te ko comparaka na bali yo na ye kobala mosi na ngai a l'espèce osali mariage moko espèce yo so mona mariage sama na espèce na mama po anika ngai fona distinguer ngai na mona ifaki abala ngande babala basinyo so wena banzungu na bantaba na bangombe tondi wana biso na tolingaka te pa mona mobala batalingaka watu pena watu na kai etelemi wana mama yo sa tenga bia musika te yo luka kai po luka kan kai oyebi ngai wazola biloko na ningaka bibata mbisi na ningaka kolema na ningaka mabela ya mama kasi soko na ningaka kosenga kambe tosenga ngai moto na yebisaka tata na yote te omoni mbongo alibala ezalaka bato kolia tomoni mpasi bandeko na biso mosusu bajo balisaka bana bango moko bajo lia bango moko biso todojwa te ya biso moko mpe tolia biso moko ngai moto na baka bongo na bako botela tata botela nani noko orbo mbongo na boso bolia bongo na alia bato mo orbo ngwa pesa bongo biso boto tolia kati ya oyo tobaka te orbo to baliniere todwaka yango tata na yo atisaka mbongo mosusu tata na yo adwaka nano $500 ekau na masanga yebaka yango mbongo mosusu tata na yo asisaka $500 na masanga ngai toyaka kokabola be milo oyo etikaki nde naye kokabola mpo na nkanda mobali nalekela ko eswinga te nga na vrai kinoise likambo te ozanga mobali akolekela nga vrai kinoise eza oyo asalaka ndumba te vrai kinoise eza oyo avandaka ti elongi na sa zotela be mobali na ye amoni nga na paka ju bino bamonaka kozala yankende kolinga mobali amonaki nga na paka ju na hotele mikolo nyonso hotele eza esika ya maredi ye kosamino ya nga bandi bondumba na sango na nani dalinga yo bongwani ngai naza mokolo na jomonaka yo na miso na ngai mibale ya mokolo oyo na jota yo malamu kasi osekami naza mpe na mwa moke mama na weli ndokokota mabala ngo avant pepele kwa baninga nyonso yo nde nkundo nakomona ta bonabone kono komi na age libala libala babalaka ntango elongo enune boti misisa misisa etondi poso kingo elembi ekweokota ndaka libala osokojoina po eza lokwa refuge bona eza kwa nzembe na nzete asuka oyo likako azembelaka so amonika komi na danger osakei mpo moto oyo akei te mozala makambo oyo eyali te moye mpo oloba makambo oyo eyali te yopisi bolo mpo dibo ada sepela zunga fraîche ye paza fraise ye paza fraise mobali alonga lokwa adamo wana akoma ndenge nini ye na ngili bakokani toboyi te mobali na mobali azala na ndenge na ye asepela mpo basi mosu akomi da aposo na mbonda yo mosuni kasi ye nde mokuba
Mambweni. C'est quoi ça? Maman! C'est quoi ça? Maman? Hein? Comment tu retires la bana? T'as pas qu'à passer là? À quoi tu passes là pour aller depuis quand? Beija, na frère. Beija. Beija. Venez d'abord, venez s'il te plaît. Mon Dieu, oh Seigneur. Beija. Beija. Yozaki mobazaki na cuisine nazolamba bayebisi ngai soki mama ye nayebisa bango siko kosa nini boza bandeko Beija. Et toi, Fred, ok, nous l'avons fait. Il faut que tu aies la question. Évidemment, ils ont fait là. Mais quand on a dit ça, ils ont déjà mis dans ce monde à Kanouté. Comme il chante au hôtel. Et il y a Fred, nous avons aussi dans ma faute. Na ouki hôtel, on a combo na Yesu Masia. Hôtel, on vient au commissaire. Na bébé, si misala, na mona combo na Yesu Masia. Mawanuza na likolo na ngai, mawanuza na libota na ngai. Soki ngai mutu na fungoli porte oyo, Nzambe limbisa ngai. Nakei kokanga porte oyo efungwami na famille na ngai, na libota na ngai, na kati ya bana na ngai, nakangi porte oyo na makila ma Yesu Masia. Nakangi porte oyo na makila ya Yesu Masia. Nakangi porte oyo efungwami na kati ya ndako na vi na ngai, na nzela bana na ngai. Nakangi porte oyo na kombo na Yesu Masia. Uza jean ya mobali nini? Ada, na mi pese pa na corps âme esprit. Avant na yo tika miette o tara na enveloppe. Na yako mikaba mbeke pa na o sasanga lokwa likambo kanga mawate. Siko nena sa bona ko déplacer te. So na vendre à cachotte o kanganga o kotanga bolo ko mona son pepeza te. Étouffement na kati ndako na ko son pepe libanda te. O ebite na ko na ba camarade. Nana ba connaissance na bena batu. Na ko ki sota mo pepe te tuba ndena so lingate mo bala tuba. Ok ne ko chokolonge pa ba parents nanga ke kenda ke zonaki mwana mno makolomila lo kwa girafe. Makomile yo kwa girafe yena ko tambola ka par-ci par-là. Ko tambola nga tambola. Ngana otamba na lekio na ko tambola. Ada, yo so sundola nga awat. Obosani. Yo sundola nga oki ko tembo bitambolela mwanza ba eba mobile momba bitambolela kishasa. Ba peso ko patata kishasa, tata kishasa oya tambola bitambola tambola. Moi si mana bo vandele na va na laba mabe. Na zika na mulungi na kata ndako mabe. Ka so na tambo une fois deux. Ba peso ko papa kishasa. Ada. Sepele ozunga na musuni ozunga na musuni mafuta nano sana nzoto ngana ni mafuta ngana wende na boy yo sepe osala kwa Nzambe po Nzambe aliaka ka nyama mafuta Nzambe na Grèce Nzambe za excité na Grèce nga siko na mafuta il faut sepela et na za mbeka moko o abela ndo pesa pa Nzambe yo ko ndiki nga te ada okay sa mama na siko solo na bina bo malibala nazonga pa biso o sepela nango aboniko ada. Il faut passer un cadeau chaque jour. Au balou qui veut moi c'est un bis moi cadeau moi. Il faut se payer en angat. Au bon nico na sepe na ngote ata mukete na biso na sepe na ngote na siki makasi. Oko négligé ko na côté ko li bala nanu apo bala nga. Ozenga na mangondo.
allez tant y est moi enveloppe pour aller au kakoli ndapo ko saba fanta OK na baluka boké pa maman et na zonga boké pa ma fiokele na bon non ne me touche pas non na lingi na ngati na boyi na boyi penza tika na boyi usema be na boyi non kana je suis désolé je voulais pas et puis n'a intention même pas c'est pour ça qu'on poigne c'est comme si tu me reprochais de quelque chose. C'est pour ça qu'on poigne ça là. Mets-toi à ma place. Tu rentres à 1h du matin ce jour. Ça fait quoi? Ça fait heure. Mais je ne sais pas dans les moments qui sont comme à Awa. Mais ma tertiaire ça là. Lorsque tu arrives, aux arrêts, au lemba, maquillage exacté. Na bona matikanga nazaka ya olemba te po maquillage na bisinde tozaboya moto bakisa air nyonso maquillage so elongo esani est-ce que maquillage so elongo nde lobi likama. Pardonne-moi, excuse-moi. C'est pas un mbeka belle. Excuse-moi. Ce cas de moi soit ça en Grèce. Et te dit soit nzambe ça la cale ko nanga. Oh yo ko ni kushinga. Mama soit bien mama no kugangira mama na papa ni basangira mama no kugangira ngapwa non ada. Kapo na lingi yo. Na sala okando pour ni sala. Bible est autorisée à monter. Bino moko on tota la Bible non? Oyoki likambo Bible lobi. Eza autorisé te. Ndeko na ndeko makila moko, c'est l'abomination. Kuma yo yaya na leki na obo sangana nzoto. Soki ezalaka bongo ndembe bosi oyoka bato na bato bazobalana. Yaya na leki bazobalana cousine pona ni babenga o cousine na cousin wana so babala ni babenga on kitwili parce que babenga on kindoki. Et moi je vais vous dire une chose. Nako silikate. En tout cas ce n'est pas vous. Ezabinote. Ezali Satan oazo telemelanga. Nde aloki bilo bana. Et yé azana problème na Nzambe. Lokola Nzambe nga na belela ka Nzambe dayo Samuel. Nzambe alakisanga nzela. Il est le seul et l'unique Nimbate. Où il y a Bundela Kanga Boutumoy. Et aujourd'hui j'ai la foi. C'est la fin. Kaka ndenge na tika vina ngai. Na mi bonza na maboko Nzambe. Nzambe wana za na taya kotika ngai. Vous deux là, oza ba serviteur ya Nzambe. Nzambe yemoka yebisa ngai. Bitumana baolonga bisoti. Elelo eza suka ya Satana. Kaka ndenge Yesu Masiya kufaki na ngoma ya Golgotha pona ngai, pona bino, pona masumu oyo. Elelo eza ya suka. Oyo komisa ya suka. Ngai o na gumba belaka Nzambe butumoi na kaba vinanga na maboko ya Nzambe na kaba bomoi nanga na kaba nzoto pe molimo epa Yesu Masiya. Pourquoi bana nanga bakosala inceste? Pourquoi bana nanga bakosala inceste? Porto efungwa melinzela nini? Ngai o na kaba vinanga na Yesu Masiya. Nzambe na lola koki ko permettre jamais na ko koma na vinanga. Jamais koki ko permettre bana nanga basala inceste. Parce que Nzambe wana atikala ko permettre ya wote. Ngana salaka oyo Nzambe asengi oyo Bible na ngezo senga ngai. Ekoki ko koma te. Ekoki ko zala te. Et na kosilika te na tomboka nazokanga porte wana. Porte fungwa mina kati ya libota oyo. Porte Satana fu à côté liwa. Seigneur, na yeko senga yo kolisi. Mawano likolo na nga, mawano likolo ya bana oyo. Nzambe na pousse na bana na liboso na yo. Yo ozali éternel oyo azalaka ya mawa. Nzambe. Motema ya moto sinde sika nkolo afandaka. Kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Nikisana numitema. Nikisana numitema. Nikisana numitema. Oh, 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 oh. Pambate. Alléluia. Nikisana numitema.
mitema ya bato mitema ebiki te Alléluia ikisana no mitema ikisana no mitema ya bato ikisha mitema ya bato ambate miteme bikite ikisana no mitema ya ba Kristo ikisha mitema ba yenge bene ikisana no mitema ya ba bato na yo pambate miteme bikite allo ikisana no mitema ikisana no mitema batela motema na yo esale makambo ya Yesu esalela bato mabe te basusu tozobenga bango bateyi baza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi ambate miteme bikite basusu tozobenga bango baprofete aza kosakola makambo